oyo koyande tokolobela spécialement makambo etali santé mentale parce que l'unité politique to sangisi sous sujet ya santé point eza scientifique donc eza science donc il faut to kende nango penza dans le lenge moko ezala spécifique nde balobaka yango tokolobela ngo samedi donc to bando sala boye samedi moko tolobeli politique soki sujet politique ezali samedi mususu tolobeli makambo ya santé mental oyo ezali sujet moko ya mutuya oyo nde tolobaki bato na biso ya communauté ba néglige yango bamona yango lokwa tabou na ina pesa ku mo information d'emblée bon tokota masolo mususu rapport mona landaki na télévision eza alarmant eza rapport à américain mais ils ont inclure pe Canada balobi 3% ya population na Canada bazo na États-Unis na Canada bazo souffrir na autisme donc imaginez-vous États-Unis ont plus de 400 millions 3% de population c'est comme 12 millions d'enfants ou de personnes au bazar spectrum donc na Canada tous à 40 millions donc au moins net 1 million 200 000 donc c'est-à-dire que la santé mentale est là comment il fait à sujet et mon nene au solango parce que ils ont na provenance génétique na provenance environnementale c'est-à-dire na famille ndenge bozoko la biloko la nyonso eko déstabiliser environnement peut ko affecter voilà eko affecter ko créer mutabota maine bien ba parents bozo se comporter ndenge mongo comme ici mwana pervers narcissique bipolaire ba maladie wana nyonso donc ça il on veut pas faire de mélange sinon ça expliquer bien oui ça risque de perturber et puis ba médecin peut ba rolinga va participer ba psychologue ba psychiatre ba tona nyonso baza bienvenue pour avoir apporter expertise biso tozali ngaza coach donc c'est-à-dire autodidacte dans domaine wana donc mais na bi bat mususu bazavement na kati ba rosepela pe ba leka awa surtout le bide cambo bango ba eko mema biso profondeur et ça se peut bien voilà merci donc tozo kende mbamo na sujet de collabation Olivier Moniz ba nomination eleki parce que za makambo mboka otoba itoko lexara te nyonso eleka mboka il faut to yaka pona ba oyo balanda biso na télé 24 baza un peu au courant yango tolobela vraiment c'est le cambo eleki na mboka makambo nomination obisonyo stomoni ba ministre ba nommé belé mais au penza bato ba réagir ezali likambo nomination papa na biso Jean-Pierre Bemba na papa Vital Kamerhe et puis na Kabulo ya sport yango sko na lingi pena tono homoni ba nomination en esalemi réaction en tant que bato bazo bundel makamba Congo bandi ngo banda kala ezaki ndengeni. En tout cas, une très bonne question. Bon, et il est vrai que na comme en habitude il y a que cette honnêteté de ma camion sur na gestion à Félix Tshisekedi parce que na rapport pe na loba karango ke bomo na mbemba kokoma quelque chose na ninyo na loba karango pe ke caméra kozonga malgré que bandi élection IDPS ils ont passé 3 ans et kofinga e wana tolongola ba makamba sentiment batwa IDPS ba finga caméra na niveau nyonso ba finga mwasi na e ba finga Amida o ba yebi ke Amida abota na jibe pia na pe ozomona abota pe na Didi Kinwani donc aza mwasi oyo azaka mwasi ya caméra te na ndenge ya histoire à vie na ye azala na ye azamwa mwasi mo sala ba agriculture na ye alinga ba fashion kolata banini mais ce n'est pas le problème moi là c'est mais et l'autre le baké caméra a été insulté sa femme ses enfants bani a rozonga te batukutu balobi que non IDPS azarane kaka ingrate donc caméra sale si bango badil na bango bazwa pouvoir na ndenga moyibi pouvoir azara ya fayulu ozomona même Corneille Nanga lobiango abia bolonga kuna to salangi deal muta gagner élection eza mutu mususu ozomona
Alors tout ça, bofingi Kamere, nga na peksaka ba on a vu, nga pe na sepelaka na politique à Kamere te. Na sepelaka pe na vie na yete, nenga zalaka o boye bon. Mais aza individu, aza de père ou de mère te, aza mutu po biso to koli na bo Kristo. Maman sambelaka, papa sambelaka, ba camarade nanga ba sambelaka, to ebi ko respecter motu ata na kokai na ye makanicité. Zomona, ngai naza makanisimo na Kamere te, mais je le considère comme un être humain. Parce que Félix Tshisekedi aza des pères et des mères, mais loro moko et des pères et des mères ezo sa na Congo te. Des pères et des mères ndezo la tsake, et ça mouvement ya ba bololé, mouvement, oyebi te que Congo eza na 9 frontières. 9 frontières, c'est-à-dire que nato banana nord kuna, Centrafrique, Sud-Soudan, toke Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, toke ina sud kuna, Zambie, Angola, toke côté kuna, Congo-Brazza, na Kabinda oza territoire ya Angola. Donc, tozali batu moko entouré na batu. Pongana ya wana ya kopekisa mutu kozala Congolais ou des pères et des mères. Félix a des pères et des mères. À coquet un diplôme à Pamba à l'école secondaire. Des pères et des mères et puis ça a l'état. Des pères et des mères comme ça a une expérience professionnelle. Des pères et des mères et ça a leur au moroté. Et l'eau ça la force à payer le roi des États-Unis au Chine, au Kekuna, au Botibana. Mais au Banga mi beko aux États-Unis oui au Sukisayo. Alors nous avons un motuna au lobby choc il y a qui bazong si caméra au tout le monde procès il y a un bon webimara 650 millions bon pas 57 millions non total na babilo on se expliquer wana donc ça qui belé mais procès aussi là ba kitaye na suka mais mbongo ngo ekena wa te place kenata caméra bon lisolo mo pe kufaka bo ba ka bato bakangisaka ye baboma pe lisolo ngo kaka boy mbongo caméra zwa azongisa 10 millions balobaki achaki na compte ya mwana JB tozo mwana JB akoma ko ne Paris asombi ba sapato azongi asiebo asombi ba singla azongi akebo tomoni asombi tamsu copine ba caleçon azongi bon mbongo ngo est-ce que zaka mbongo mwana to mbongo musique ozomona nyoso na pe les Congolais se posent ba Congolais ba koma na liberté moko mama ya ko penser les loro nyos alors bazo tuna mbongo wana caméra zwaka ekenda wa a déclara combien babiloko ta caméra lo ba na défense na kanga ba iso na ba Tanzanie na port et comment Kinshasa to e comment to monikaka aye akomi ministre économie Jean-Pierre Memba, un égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'au pouvoir, à l'argent, à lui-même. Tala, Jean-Pierre Mbemba, il pense qu'à lui-même. Ça se voit, tout son entourage. Biso batuto salaba marche to bunana pour la combonae. Abima la prison. Est-ce qu'à respecter un combattant? À respecter un âne. À un merci. Donc il pense que en anglais entitlement. Donc à ce moment là là biloko nyonso il faut pas payer. Mais non, ils sont pas fanatiques na été. Est-ce que Bemba les kinga la maïe pour la fanatique na? Non fanatique na été. C'est un Congolais comme tout Congolais, on respecte qu'il ait une famille, voilà, dans ce sens-là. Mais dans le sens intellectuel, dans le sens moral, mais il ne m'arrive pas à la GV, c'est là. Alors, pour la nomination, il y a un guinté. Kaboulo, moi, la Kaboulo, moi, je me rappelle quand Kaboulo a commencé à travailler à la télé, Kaboulo a beaucoup souffert. Hein. Kaboulo banao que nous yenda basunga nzinga sala ka émission mais mutakenda ko filmer Kaboulo mona Kaboulo des fois avoir 25 ans 26 ans comme ça bazo tindaye kene na marche na parc na kauka obani mukolo mususu au mona même émission sport et bandi basunga nzinga zo bi notre zo c'est la Kaboulo ya ba image parce qu'à l'époque il n'y avait pas de retransmission facile au libéral non donc il a fait beaucoup de choses pour ce pays. Alors, bah nommé siko na mutamabe. Au moins biloko musunet nga na boya ba nomination ya ba Félix Vanine parce que
On s'en bien que au moni mbuma nzungu ya kalelamba biloko kitoko mais mbuma ropola et polisara bambuma kitoko. Donc il faut faire très attention. Ces nominations ne vont rien changer en termes de modèle économique. Au Bissouto Zobenga, au docteur Noël Chani Zobenga. Bon, moi, je vais docteur Noël Chani Kuna. Est-ce que caméra à un niveau docteur Noël Chani, na mayele, na classe, na expérience professionnelle, na nios, il a cheville a été. Ozomona bazocha bato yo ba ibaka bato ba bomaka bato bache bato yo o ya loyenge o ba mesana mais biso tout ça a besoin d'un vrai changement. Lorsqu'on pose une nomination parce que c'est là que total peut battre sous tout ça là lobby que bazongisi Vital Kamerhe parce que côté économie il y a des non batali bamoni muto bakoko tchawana te yango bazongisi et c'est là va dire Maman Booster, soyons sérieux pour une fois. Quelqu'un qui est accusé d'avoir détourné l'argent, est-ce que Waneza Ezali ba trait to ba aptitude, il y a un bon économiste, quelqu'un qui détourne l'argent? Moi je vous dis, on a des économistes sérieux comme Dr Noël Chani Moudianvita. Des gens qui ont travaillé dans l'instance internationale, les gens qui comprennent le rouage international, les gens qui savent s'exprimer. On n'a pas besoin de gens on a Congo pour savoir fanatique. Moi je suis pas fanatique. Parce que nayebi eloko nini sengeli po mboka na etambola malamu. Esengeli bato oyo baza malamu, bato oyo baza na moralité, bato batangi ba classe, bato oyo bayebi ko baza na empathie. Il y a peuple congolais bolingo. Il y a des pauvres, il y a des plus faibles, il y a des bazanga. Ce n'est pas que quand vous citez vos noms là, vous pensez que ça va sur Guigosani. Non, pas chez moi. Parce que moi, je connais les Congolais de valeur. Bayebi makambo économie, bayebi makambo sociologie, bayebi makambo il y a ndenge ya kobongisa makambo. Voilà, donc pour la yo, ndenge ba nommé Vital Kamerhe yo sepeli na moté. Non, sepeli na ngana eloko moko te, j'attends que Nino aussi là, mandat aussi là, mais moi je parle avec les gens qui travaillent dans les services aux États-Unis. Ibsinga qui est Félix, a bengi ba américain senga ba pesa glissement 3 ans. Bah, service, ils sont blagués, ils sont sur la bataille. Glissement 3 ans. À 5 glissement 3 ans, pas américain. Et pas français à 5 2. 2 ans glissement. Macron, le biné, Kouno le bagui 3 côtés, le biné 2 poids. Donc il y a quand même américain, français, bombe à la ramaca. Donc il faut tous à la prudent. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin. Il y a donc, surtout comprendre bien dans le lobby, au Yoki Bongo. Glissement et au sein, donc élection et sein maté. Mais Kadima a dit qu'on ne lui a pas donné de l'argent. Bon, bah, carte, nous sommes lecteurs. Tu sais, nous sommes à 9 mois. C'est le seul pays au monde où na année ya élection ne basala ba makamunyoso ba machine musuna ba sombité biloko musuna ba sombité. Donc c'est clair que nous sommes en anglais en verge maintenant. Tout ça na déroulement, na déploiement, il y a glissement. Félix ne peut pas organiser des élections, il sait qu'il ne va pas gagner. L'homme, celui qui a gagné les élections d'avant, c'était Fayoulou. Alors pourquoi il va organiser des élections pour tricher, et aussi Mbaté, parce que Mbalo, qu'est-ce qui va se passer? L'armée va se retourner contre lui, sera sali glissement par force, l'armée a sali tricherie par force. Aïe bien ou bien, il n'a pas la totalité de l'armée.
Alors, il n'y aura pas de... Pour ne pas prendre des risques, son plan B, c'est le glissement, c'est connu. Tout le monde en parle. Même à la télé, au Congo, on en parle. Il n'y aura pas des élections où... Ou bien, ce qui est élection, les élections, moko, vraiment, il y a ma baie chaotique, au sein que, bon, l'élection, il y a ma baie, puis tout ça, la transition. Voilà. Donc, na moi, maman Abisso, il est quand même malobi. Économiste, ma casse l'économie na nini na kimoyibi ou bien na nini. Donc, pour moi, on va Vital Kamerhe. Non, mais je ne vais pas m'attarder sur Vital Kamerhe. Tout le monde sait ce que Vital Kamerhe représente en termes de moralité politique. Donc, on a dit na ça, le Kwangaza, na yo lo ba magam na ya lo ba magam na ngata. Il faut ça rappelle clair. Il ne parle pas de moi. Mais il sait que j'existe. Mais il ne parle pas de moi. Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi je dois parler de lui? Parce qu'il y a il y a des gestionnaires que moi je connais aussi personnellement. Docteur Noël Tchani. Au Alobana monde entier, Olivier, c'est un homme correct. Est-ce que Vital Kamerhe a mutumo aloba bon ponaye? Batwa lobaka Vital Moyibi, Vital alingi basi, Vital alingi cigarette, Vital amela masanga, Vital azwa moi c'est JB, Vital. Alors vous allez comparer des gens comme ça avec Olivier Bolia? Non, tous babilo tous appellent moi l'esprit moko il y a modernité. C'est comme dans tous les scoles, on a surtout le nom de Vital Kamerhe parce que Zali, Marantozo sur la peau, bateau, bazo talabiso, j'ai répondu aux questions et les questions portaient son nom, c'est tout. En tant que moto combattant de Mozawana, Pona yo, Namboka, Wanozomona Ndenini, économie yango ndenge batie mutu oyo linatanga kombote dans 6 mois parce que big glissement que ça mais les élections doivent avoir lieu à la fin de l'année. Bon, on a 6 mois, 7 mois au Sani. Bon, il vient de la prison. Est-ce que Vital Kamerhe a mis PowerPoint des années? Puis nous, comment ça va l'intelligence? Est-ce qu'il y a mis PowerPoint? Ah, il bien noté. Est-ce que Vital Kamerhe a dit qu'on travaillait dans VPN? Est-ce que Vital Kamerhe a dit qu'on travaillait dans VPN? A dit qu'on se connecte à VPN? Tout le monde s'est évolué. Vital Kamerhe a dit PowerPoint, tout ça là. Ah, il est bien noté. États-Unis. Huissier, Annie. Docteur Tchani, docteur parce que ça docteur. Docteur Nani, parce que... Docteur en sciences économie. Voilà. Et puis, Azana master na Harvard. Na Eurocomisete, ce qui pour la Nini. Bah, tribaliste belé dans le bar, ce qui pour docteur Tchani, tu voté pour la Mayele. Il y a des gens comme Dr Tchani, Olivier Bolia, tout ça, Moulongo, pourquoi va te belé? Oh, bah, tu vas l'ingabiso capoto à Mayele. Toebi, Mabé, Namala, Mayele. Alors, donc c'est ça. Docteur en sciences économiques. Docteur, il y a médecine. Docteur en médecine, Koulout Nabiso il y a Boston. Lui, il est docteur en sciences économiques et il a travaillé pour la Banque mondiale. Vital n'a jamais travaillé pour la Banque mondiale. Vital n'a même pas travaillé pour la Banque d'Afrique de développement. BAD. La Salata Kunati. Ozomona. Ba on baza ba théorie, ayebi PowerPoint té, ayebi économie à l'éloté, ayebi son abisi Vital na tineleo email yo. Na lingo sa elanga bosa, asi akoka. C'est rien de la science d'aujourd'hui. C'est vous qui continuez à perpétrer des mythes. Ce ne sont pas des gens qui sont à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, qui ne maîtrisent pas la technologie d'aujourd'hui, qui ne maîtrisent pas les connaissances d'aujourd'hui. C'est là où Olivier Bolia, Noël
Docteur Tchani. Docteur Tchani, et beaucoup de Congolais toujours se distinguer. Parce que nous sommes les politiciens qui ont l'intelligence d'aujourd'hui. Kamer a diplômé vers les années 80 avec des livres de 1960. C'est pourquoi vous voyez, ces gens-là sont généralement immoraux, menteurs, manipulateurs. Et c'est la fin. Mais non! La fin ezalaka soki obongisi vie ya bato mpona biso bapoliticien tolinga so tokufi balobi tala omoni file wana ya Las Vegas moto atongaki yango ezalaki Bagzi tokaza kokumba amoni désert atali yango abi tokosala ville moko yango nde batonga Las Vegas par un individu qui s'appelle Bagzi. Vous comprenez? Oui. Alors, nous, on veut de gens comme ça qui vont laisser idée, vision que peuple, lobby, bon, ça n'a pas vu postage, il y a email. Est-ce que Vital a eu publié postage les années? Ils ne savent pas. Donc, il ne faut pas nous amener des gens qui sont d'une autre époque. De l'époque à Kala, selon yo, donc, sur la compagnie. On va mausolée vivant. On va mausolée comme un bateau au vivre, au Koufa, intellectuel mosaté. Maramalelo, netiso na professeur Achille, il y a Cameroun. Est-ce que Maramto Solana, ce que Fanny na professeur Achille, sur la Vital, non, même pas Vital, Jean-Pierre Mbemba et tout le monde là. Est-ce qu'il va comprendre? Ce sont les gens d'hier. C'est vous qui continuez à penser qu'ils ont un impact aujourd'hui. Non, l'intelligence à l'éloté. La preuve, tu vois ça au Congo, Mama Pouster. Au monde, 5 ans à Félix. Qu'est-ce que nous avons vu de nous? Il y a 6 cas. Il n'y a rien eu. Parce que Bazaba Kala. Tinelaka email pesa ni na oebisie ça langa pas plus pour ça j'ai des emails au Tinel Félix a kobenga conseil oh boli ya olobani ozomona alors to tika ba j'ai tozoli na to développer mbongo na ba petit sika bazo bimala ba université ba Sorbonne ba bimala ba San Francisco kuna ba misusu na ba yebi makamba lelo bino bozo ela biso ba kibonge ba kakoko Poni bakene mondial à 74, mais sous l'élo. C'est pourquoi rien ne change dans son pays parce qu'il y a des nostalgiques, il y a des fanatiques, il y a des bateaux au lait, kota na mama solo, bazo comprendre que nous avons musala munene ya kosala na mboko yo lek to voilà na ikona na to kende tozo kende ka toujours émission so selon yo siko parce que bango pe batala biso ba kondi bien que lobi que ndenge za wana ba livre 1960 ya monte ba sala siko selon yo ce qui lelo yo ozaki neti na présidence na moment parce que totally bien mandat et Cécilie so totally bien parce que na lelo toza na mars c'est aussi la todo kota avril donc totika na combien de mois mais justement yo canon question na siko inazo zo siko yo siko lati po ya président ya Congo RDC na mandat yo etikali na 9 mois to tshaka 9 mois 9 mois etikali idée na ngoza la ndenge nini pona ko bimsa mboka na biso na situation difficile na moment où. Bon, il y a deux façons de répondre à cette question. Voilà. C'est une question intéressante. Soki Nazaki n'a beaucoup dit. Là, il y a présidence. Il n'a démissionné. 9 mois etikali. Dans le but déjà 4 années. Il a dit clairement insuffisance visionnaire nanga. Il a dit clairement que je ne comprends pas au monde des alliés. Donc on a accepté que na même qui tribalisme na comme si baluba déjà parce qu'il y a un problème na critiquer bango tribalisme ngana yesuko na la qui si on a mis sur batuke to
toza bato moko totala kaka communauté moko et nako lobaka ke ngai Félix Tshisekedi lokola pe bofinga ngai te me bolobaka ya solo ke natanga mingi te na ndimi yango pona moni na kokite na botika ngana ke nanga na ba 2 millions de euros na zui ya ba voyage wana 300 et celle ba 600 millions te donc na ba dépense atika la na ba 270 millions sans compter ba carré minier. Donc, ça, quand même, dans moi, mon souvenir est bien. Ou à quoi que nous vivons dans Dubaï, pour la Belgique, alors on a qui m'y a été, Congolais, à Dubaï, à Fanny Naye, de temps en temps, surtout que nous sommes à côté, na côté à Zélo, on l'équipe, Félix, bien, on a bien côté. Tout ça, mais ce que l'on dit, c'est que question, c'est ça la hypothèse aux autres, c'est que ngai na zomakambo. D'abord ngai na kosenga te na présidence na primature comme ça na pesa impulsion na gouvernement et là. On va warrior, sobani ba guérir, mais est-ce que guérir ça va nous lemba? Guerrier zaka libumu munene, guerrier zaka bafandi boye bazoyiba bana ba guerrier atabino guerrier bazaka batambola balengol ba chemise torche ni balati basinga moko mais est-ce que bino somona samba na batune wana balati ba non, ce sont pas des guerriers, ce sont des gens qui sont yaki au nom ya ba parti politique, ya partage à pouvoir ba ye wana ko bonselo ko mokote. Alors biso ton so ngana ye bon, c'est vraiment trop tard, parce que le mandat, on a dit, c'est la vision, c'est l'intelligence, c'est la planification. Une des choses que moi j'ai apprises au cours des dernières années, c'est l'organisation et la planification. Donc ce n'est pas qu'à Kenaïga Mbalamoko, non, ça est là on a net na ça la politique, na que Olivier, ce qu'on y a la politique, on met un message ni. Le roi Bagnon soit que c'est la mise en place d'un modèle économique réel, pas des programmes bêtes, cons et qui ne sont pas exécutés. Tout ça là vraiment est loco, où est la façon d'abisso et à vivre économiquement. Peuple Mobimba Rokota et nous allons créer des pôles de production, toko désenclaver Congo de manière que on a Pondou, il y a Bandundu et comme en Équateur dans moins de 2 heures dans la voiture, camion bandomé. Voilà la 9 mois au cas. Non, ça c'est, je parle, mais en 9 mois, je peux travailler, surtout quand on a bon pour notre programme, il y a désenclavage, il y a Mboka Labisso, au désenclavement, donc Totia, Banzela, Banini pour le commerce et qu'on fonctionne bien. Na Kinshasa, par exemple, on travaillé dans la sécurité à Congolais, tout ça, je vais finir sans. Voilà, ça, c'était un travail que je peux faire même en 2 mois. Finir le colonna et tout. Mais nous sommes là, et ça, la question hypothèse, il y a encore plein de bonnes choses qu'un homme comme moi, ou Noël Chani, ou beaucoup de Congolais à travers le monde, au bazar la connaissance, il y a Zika. Bataba 1960, bateau batanga la livre, il y a 1960, toujours bateau, bazo somba ba livre en ligne. Vous comprenez? Oh, livre, bazo somba ba livre audio. Donc, azo kenabi, ça l'a dit, écoutez, azo yoka livre. Azo tanga livre, azo yoka livre. Donc, à l'équipage, moi, azo ici, à bêtir en sous et pêcher connaissance en magasin. Donc, on a besoin de rénover même la manière dont nous percevons la science dans notre société. Aujourd'hui, Batomayele, Bakomamiyibi, Batomayele, Moussou Groupe, Moussou, Balingi, Bango Bazala Makambute, Bazoba, Basimi Bakisi, Bango Balibazala pouvoir. Point nini, Oromona, Azvili Titi Mora Kanina, Loketu, Azazoba. Mais qui s'y n'est à la latine, sera lobby, Boromo Yokai. Mais non! Après la formation bazali mais formation rosala akutani na catholique akutani na protestant et que catholique wa lekinga la mayele natika ya salamsa mais biso mutazu basinga akekuna na bamboka na bango batike mutakala bakotie le bale akutani na bamami batabimi alobi oye chef na biso mais non biloko wala nyo se photo to reconstitution et to se débarrasser. Et ça, c'est la première fois que je vais vous le dire. Tout se débarrasser de la tradition.
la tradition africaine, congolaise, ils ont freiné, ils ont contre modernité. Au moment où il y a Azazoba, mais la il faut respecter Banani, Bakulutu. Mais il y a Zoba, au PC $5, à Kameli, en Guinée, à Zongi, à Langwe, à Lali, Boussalopa. Mais tant que la Moukina Tongo, le Biyaya, pour Nimbo, on a zopé ça pour investir, Bouyo, Meli, Langwagé. Bata quartier. Papa qui a fini Yaya Naye. Olivier Villa Sambousi Yaya Naye. Donc il faut que tu casses ma tradition. Tu regardes Babiloko, ton moni ou ezali scientifiquement acceptable. Mais les choses qui ils ont entraîné tout le maladie mentale et tout. Santé mentale. Bon, c'est comme Moutazo Bela, Maza Yaya, Orosunga Enderini. Soki, tradition Zoloba. Te. Mutakala et mukolo ba monakate boswa ko inanzela bilambe longwe na sani. Donc ce sont des banalités, nous allons sortir de ça parce que nous avons un nouveau modèle de pensée, modèle de réfléchir. Nous allons kolongola biloko la balayer tokotia science musala ba respect aux anango mais respect aux ala plus ndeko Olivier na batsande ko bikota yaya au PC mbongo malgré aza yaya azana makamba buzoba mais soka sali buzoba yole que lobby ba lobby ko lobate to qu'est-ce qu'on a domaine côté ya musala même ba politicien ozomona manager ayebi lo côté mais o aza simanaye azana mayele kolekaye oko contredire yete parce que za manager wana za makambo esale mana mboka mais awa na mboka na biso okomona o mboko toza na Canada okomona manager batie na poste likulu mais oyo aza na nsima na ye employé amoni manager asali eloko mabe akorige ye jamais manager obakenga nde chef wa olongwe musala donc akozwa idée wana bazwi baexploiter idée. C'est ça la modernité. Dans la modernité, maman, on a deux choses. On a l'individualité, c'est-à-dire que na mutaya na ba connaissance na yo. Mais il faut appeler joueur d'équipe. Vous travaillez dans les grands réalisateurs Alain Kindeki. Jeu d'équipe. Maintenant, moutazo mema individualité naïe. Mais tant que comme à la terrain, moutazo joue rôle naïe. Vous comprenez? Et bota la raté que ngana leki papa réalisateur na boye otoye par bien les bozota la ne musala et salami bientôt ma bé. Voilà le Congo de demain où on a la zolo baketozo kende. Mais ce que vous avez la biso ba komo ba mbemba na bino. Poani. Po bazai na bavion. Vous avez poani. Lo nini va ya bien o yo moni asala depuis o yebaye. Po bazai na bavion. Kamere poani. Po bazai otamo la Kabila. Bozolanda Félix poani. Po bazai mo Tshisekedi camarade Mobutu o ba boma batu na bakimba. Vous ne connaissez pas votre histoire, c'est pourquoi vous avez mon Congo et ça a progressé. Vous avez fanatique à Congo. Vous avez fanatique à Bangote. Vous avez les plus pauvres à Congo. Qu'est-ce que moi, Olivier, avant de quitter cette terre, qu'est-ce que je peux contribuer à notre civilisation pour que le plus pauvre wana, wana qui senso, côté ababina filé, wana ya chango, côté basindi leke, wana ya boye, obino bozolo ba côté wana kutu, basa soki ndenge nini, wana nebiso talaka. Wana na Bukavu côté guerre et ça. Wana na ici au côté c'est comme ça qu'un homme politique de grande envergure le roi Abisso Notala. On n'est pas là pour tout la memba. Oso comme ça memba kapo bazai na avion. So zai ba avion memba saola na to tanga ko mona. Na nini? Qu'est-ce qu'il y a de bon en lui? Oh yo moni. Oh non, bon on va être équilibré. Il y a toujours le bien et le mal chez les gens. Mais chez lui, est-ce que les biens, les mal, et des bisons Congo, voilà. Si vous êtes fanatique des avions, qui n'est dans l'aéroport, on a personne, on a fan, on a un avion, on a un avion, papa,
Sortez du fanatisme. Nous parlons de la science d'aujourd'hui. Les gens qui ont étudié aujourd'hui, les gens qui maîtrisent les choses, les gens qui ont un sens élevé de l'organisation. Un sens élevé. Il y a anticipation. Parce que baza mayele ya lelo, pas parce que batanga ba livre, il y a Alphonse Daudet, il y a Nini, il y a 1960, non. Maramouane, et ça son ampleur, les lotés. C'est ce que je suis venu dire. Voilà, na yo kolobi mingi vraiment na sepe na ba idée na yo mais na nyoso oyo wana za idée o question na tuna kyo na nyoso oyo totali bien to moni que peuple nde mutu eza victime peuple ezo souffrir peuple lembi otali ba réaction na tel ba réaction ba tuna ba Facebook na ba émission susu kande totalaka o moni que peuple vraiment baza choqué na makambo nyonso o esalemi la ndenge siko na kotono question parce que question de oso répondre nga soko izaki yo olati po ya président ngosa ndeni opesi mituno no mais siko yo peuple wana o ezotala biso parce que ndenge batie papa Vital Kamerhe wana bayebi ke bango bakoloba tolobi kongola olemba na ye akoloba na ye eloko te basi bamesana na bango nde bango moko bayebisa biso slogan bokomesana donc omoni olobi awa makambo o ba update babiloko na bango ko mettre à jour ba makambo belé biso toza ozomona biloko to eza bazo mettre yango à jour ba chaque jour ozomona makambo belé zobima tout ça là parce que peuple o ezotala yo oyebisa bango ni parce que déjà si ba lembi na bango Maïbsa bango ngai comme nango Olivier Bolia. Et nazande onabino nafandi pe awa na Canada, nazana moi expérience professionnelle redoutable ya reprouvé. Nazape na moi maïe la classe, nazo bakisa toujours boyebi na kata classe T et nazo lo baké le problème il y a peuple wana ezali bango moko peuple o ngape nazana katia na lingite na singulariser bango mais bo fanatique na bino bo komisaka Mobutu soki ça impère et soki ça bozo continuer ka Mobutu akufa bo acute de la permission ko yaka na ba kombo o Félix o chaper même banani yango baza batu kaka oyo kutu bango bazozo bambongo na bino bazosoma nango mituka bazosomela ba mama na bango lopango bafana so na ba GB soki banini biso donc tozaka na bagombe na ba 1960 wana bato wana balaka te ndetan biso to bimi to elimité moyibi koti gombe ozomona alors si tu peux le lobake c'est to moderniser makambo wana to moderniser façon de réfléchir. Arrêtons avec les noms, les tribus, les les gens qui sont à la base, il y a destruction en Boka, peut-être n'y sauté, mais et tout ça a besoin de bima. Vous avez prisonnier à Bakombo, vous avez prisonnier à Batou, mais c'est pourquoi vous comprenez raté. Mais dans quelques mois, à Kinshasa, le temps est finalement arrivé où Torosimba, Toro n'a pas corne, c'est à Kinshasa, c'est à Bandundu, c'est au Kassai, c'est partout que nous sommes. Toro Kende, et je ne vais pas divulguer la date aujourd'hui. Le problème est que ce qui est destin dans les airs au Koufaté, bien. Parce que non, moi je n'irai pas là-bas pour mourir. J'irai pour la fin de ça. On va Félix yo fanda. Mbemba wapi yo pele kanana. Yo mutaba viande. Kamere. Yo mobile ya basi pour fanda na noa. To bo sambogo kamere yo linga basi kitoko. Pembe ba yo linga côté la te yo linga moi qui mundele ya kati fanda na noa. To bo samboka. Na ennemi na ote. Koina nonga te Félix yo tinda batu yo kanzanga affaire no fanda wana omoni batu wana tu photo bana ça tout babandolia omoni banzela mboka na okasai il faut ça nzela moti na Équateur il faut ça nzela moti na kananga ti na katanga bino kuna Moïse Katumbi les richissimes yo
na sepelaka na courage no po yo na linga koka pona likambo bambisi to na tela photo za ko boko la bambisi déjà bo mwana olinga musala loko olinga musala nzela lubumbashi ti na Kisangani faut ba bien ya Kisangani ekoma kuna Fayulu yo pe yaka yo bandulu si oneni il faut ba bikedi bani to moderniser et roya soukini na ba camion te et roya poussière il faut ça la traiter awa et Robi Mabandu nous dit voilà, chacun va mettre du sien, chacun va travailler. Est-ce que na lobi mabe? Est-ce que na bomi Moutou? Na bomi Mama Félix pour la lobi boy? Na bomi Christian Tshisekedi? Na bomi nani pour la sengi ke Toto Ngambo Kanabiso? Joël Condé, Yako Telanga, Alain Kindeki, Bokote Likamboyo, na bomi nani pour la lingi ke ba Congolais, ba liaka, ba melaka, ba futaka ba ni salezala. Voilà. Merci. Et to utiliser bateau yo bazama yele. Classe c'est pour ça. Ba livre ya ba mbemba batanga, ba nani ba ndeko na biso kamere, eza ba mi livre kala. Ba yebi ma lelote. Donc il faut pas y malgré bazana ba update yande ba mettre à jour docteur Chania Kenai na Harvard qui na go sala azwaki dini na emoro diplôme mo ya administration gestion business administration batutu daya kuto lobi eloko moko batutu ya minene na mboko ya mokili oyo soki bakomi na niveau moko bakendaka na Harvard kozwa cours wana ya business administration soki oza grand économiste oza grand nini osala science batutu basukaka bazwa nga kutu nazozelaka nazwa na diplôme oyo ya suka oyo ebongo nde nakokende ozwa mpe cours wana parce que nasi namikomisa na ligne nameka batamoni mpe eleki donc etiali kaka nazwa diplôme nakokende komikonisa na kona business administration nga mpe nazwa diplôme wana ochani aza nango oyo bagrand leader nyonso ya monde bazaka nango voilà un peu. Merci beaucoup. Tokomi dana balaki soza ba yebisi toza suna minute belete wana na sepe na ba idée no ba tout bazota biso na yebi ki ba sepe na ba idée na yo eloko ni okoloba liloba sukate eloko ni noza ngo koloba na makambo nyonso eleki merci na mboka pe makambo tezo le katututu na monde la monde c'est tout toke kota technologie. En tout cas, le monde a évolué très bien. Bomoni TikTok balimba longola okutu na Occident parce que bamoni que chinois ko envahir ba vie privée ya bato ba éviter loni ba osana ba donner na biso est-ce que ba comment espionner ba journaliste ba politicien bani tout ça c'est il y a eu un débat natala ki on nyonso 5 heures du temps yo biso na yo tolobele mamba TikTok wana osani les missions moto sala ki eleki après quelques na 3 semaines après la moni nani notawa décision parce que les gouvernements occidentaux ce sont des gouvernements responsables quand il y a une menace bako solo lango c'est pas chez episo oh menace ezali au lobby bobabio non il y a zara mon swahili te il y a zara mon luba donc on n'écoute même pas ton bazota so tali bien bazota la siko intérêt ya sécurité na bango ya omoni na ba nini nyoso gouvernement biso na Canada bango yango na gouvernement tout TikTok ba longolian États-Unis pe na monaki ba longolian mais na ebite so na gouvernement biso TikTok bango ba yebi ku tuteke baza espionner ba ebite no ditoyo kaka masolo atanga mobutu ndenge ba pesaka soki télécell na un sujet rwandais ozali yoka ba conversation nyoso amboka. Donc, ce sont des choses comme ça, il faut que nous soyons responsables. Et je remercie yo pour l'invitation, je remercie les Congolais, bolongwa ba fanatique, bolongwa bilobela, ko commissariat bateau, ba sarabino, bozalo ko ba bobela syndrome de Stockholm, ba bourreau na bino ba bani ya mbongo, ba assassin na bino, boyara na ba TV, to na ba internet, ko commissariat non, nous sommes venus
pour le peuple congolais. Et pas n'importe quel peuple. On a le plus pauvre ya ba congolais. Ba choix, ba pygméo, baza na ba forêt, na ba équateur, wana o ba se considère bango ba autochtone, mais ba comme ça bango quoi, bango ba sous-homme. Moi je me bats pour eux, je me bats pour le plus faible et c'est cela mon combat. Merci beaucoup. Voilà, merci na batutu batali biso donc émission la bino yangwana bo s'abonner na chaîne Nabiso télé24live.com pour émission pour ba moko notification ou s'abonner na télé24live.com. Donc on a pesi bino so ba mbote ba tutu ba congolais faut vous être conscient ba o baza na mboka ba yebi déjà que ata ba sali ba nommer mutu bokolo ba bino tende a to moni na France Macron lingatia makambo a retraite kuna o moni ba français nde ba marché ba bimi ba ke ba tumbi ba biloko to tindi no na violence te mais loko bo sepe nango te bo vandika ben donc nyonso kaka Jésus a kosa nzamba kosa mboke fonctionner bonte so bo sepe ne loko te a biso to mona ba sepe loko mati ba bimi na Québec kuna mape mati ba bimi bino bosa loko te ko fanda ka loko bakanga bino minoko. Donc c'est ça nzamba pambola bino nyonso tokutani samedi oekoya na merci na ngana Alain Kindeki kuna na réalisation Gervais Bilili merci na ngana yo et merci suso na Olivier Bolia et nzamba